la date du 30 septembre. La seule possibilité est mon élimination physique. 5 coups avant le coup. Un adjudant venu me mettre au coup. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29. Donc civils et militaires. Oui. Aux arrêts. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Et alors? Ça montre l'ampleur de ce complot, non? L'ampleur, je ne crois pas. Faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Gardez-vous! Major des forces armées zaïroises coupable de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation. Les condamne en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à peine de mort pour complot militaire, à 5 ans d'études municipales pour consigne. Prononce une peine unique, la plus forte soit la peine de mort. En général, j'ai son son, mon chemin blanchi, et j'introduis mon cours d'annulation de mes avocats. Bonsoir. À l'issue du procès, les officiers sont dit. Suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai eue avec vous, il fallait poser un exemple. Je suis le chef du contraire. Il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions du procès le plus récent? Vous avez toujours cette idée-là. C'est cette idée-là que vous partez. Je ne sais pas. Mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours, mais sans pitié, mais avec rigueur réprimée. Ça, c'est moi qui vous le... Je dis même brutalement. Plus de clémence, comme vous l'avez avant. Parce que nous savons d'où ça vient. Voilà. Sur le plan intérieur. Bandeko babolingo na banziete bouti komona bino moko. Ndenge nini? Bato oyo ngwanda koselaka makambo. Pe mokili mobimba yeba yango ndenge ngwanda organizaka. Masolo ya coup d'état wana, ba faux coup d'état. Kaka na ba soupçon, bakangi ba papa ya bato. Bakenda ba boma bango, lelo bana na bango batikala ba orphelin. Yangana tozali koloba. Elingi koloba teke lokola balobi démocratie. Bon banda kolinga koniata président Joseph Kabila. Tina moto. Ndeko, mibeko ya mboka ezali ya mboka. Peto sengi na Joseph Kabila, il faut frapper fort, il faut beta loboko likolo ya mesa. Po ete ba Congolais bakomi kozwa. Moi liberté et démocratie bapesi bango. Babanda même kotambola likolo ya mibeko ya mboka. Yangana to sengi ete Joseph Kabila, président les raïs, il faut frapper fort. Pour ce qu'on s'allie ndenge on a te. O komona ete na moi bato mosusu bazanga tina bakobanda kolinga basala n'importe quoi. Il faut la kiseke ozali président ya Congo moto nyonso tu azali na droit ya kotosa mibeko ya mboka. Obuki mibeko ya mboka punition na yo ezali. Pe bato oyo balingaki kosala yo coup d'état punition na bango pe ezali. Lelo ngwanda azali koloba boye boye. E bongo tango ye bandaki kokosa kutu. Ye kutu ya ye ezalaki ya lokuta. Oyo akoselaki batata na bomoni ndenge baboma bango. Oyo lelo Mobutu azali kozwa meme Mobutu azwaka courage ya koloba ete armée ezali na 60 000 hommes. Pona bato babomi pona ye kutu ezata na souci moko te. Bomoni ndenge pede babandaki kosakana na milimo ya bato. Bandeko yangana tokoyebisa bino ifo boyeba yango. Lelo oyo ngwanda ya kolakisa bino teke abanda kokosa ete bakonzi ya lelo bazali koboma bato. On dirait yeko azali mosantu alors que makile bapepe congolais etondi na maboko na ye. Akomi même kokosela bakonzi ya lelo bamakambo koboma bato banini nzoka nde kaka bamakambo babandaki kosala na Mobutu po na ndenge ya molili akomi kozwa histoire wana mpona kobambela yango bakonzi ya lelo. Vraiment, ils allaient pas se payer ma papa Roger n'a pas si maloba.